Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 C'est-à-dire pour la finga biso, Saratola mutoye na makambo wana. Si qu'on a dans bi Maria Tumba leki Saratola. Pour Maria Tumba propre, ana sur le parfum. Ana mobali ne moboye. Oh Sarah sur le parfum. Te Sarah li peka solo moi ça c'est nzela wana sima solo. Mais mobile ne soit vendre émission. Mobile ne Diego Milito ngile cheka ba miseto à Congo. Mais Sarah ça là qui ndumba ta. Sarah lesbienne ya des gars. Oh. Lesbienne ya des gars. Taka mobile akumbe na mutuka meye a misana ba peigner électrique. Ah. Je parle Sarah Otalanga. Sarah Tola sibana na papa na ba bota mo aliboso. Sarah Tola le quechua leki yo, aleki mibali na yo, aleki tata na yo, aleki na mama na yo o boma da stress ya kibombanda. Tawa makambu tengam na sala makambu. Nga ya gola nde na sala makambu. Yo no saya nini? Makambu. Le quechua na bengo 3 fois le quechua panda. Mobile ya pemba leki Diego Milito na propriété. Mobile ya pemba leki Diego Milito na catch. Mobile ya pemba leki Saratola na sur la parfum. Mobile ya pemba garçon de fossette. Les ketchup panda lèvres roses. Les ketchup panda peta poti. Leki chassa. Oh basi ba luka ala la bango la Saratola tenga na bo. Pour Saratola luka likambo lidobi. Si on a comme les ketchup. Au finir les ketchup juste na 1 seconde. Bon. Mutu tout. Aza na posa au finir les ketchup na tini bilo finir nga yagola na za. Au simbi les ketchup na ye. Oza muta théâtre, oza musicien, muta maboke. Oh non yayo. Très bien. Si on Sarah, avant finir les ketchup sombe mobile no parfum. Sombe mobile no stick aka ukana salipeka. Sombe mobile no kai sopo mo kila ne ninganaka. Déjà fille ali peka solo o Saratola muto banda Maria Tumba akota na ba direct na emo boye akota na makam na emo boye. Vous comprenez? Je n'ai pas le minimum il y a minutes il y a Maria Tumba na répondre les athées allez kinanga mi mana le boele so so asumba pam pam nini mima moi na musala cardozo na bindele cardozo tika mbetu na ye aocha yo ola na nikolo mbetu na bana ye yana na kaboboy. On a preuve que héritier mutalié oui. Il y a publié en une page. Que makila oui le gang pas wata. Wata mutalié. Tata ya Hermine. Alors à place mon wata. Mais tata mi ya mi moi. Tata Hermine oui na nini. Tata ya Mirma. Est-ce que loka place mon tata héritier wata? Mirma kendo funda nga. Na tindio bakangaka star. Bafunda apeka star. Kendo funda ngai okoyeba pe banzoko o bana simana liboso na nga. Pona wata pe na cho défi. Ay kangisao. Omoni bato balala kayo. Mima ba lala nga pe no bima na kashi. Te tika. Ngana to aka na sama kolo muto aka na nzeta ate. Oh. Oui. Na che défi. Nana nzete te o yaza ngona sama soko ne nga pe nana. Azani. Waza ngona sama soko ne nga pe. Yo zui komba wato chango na page na yo a salité. Obi a wilo akufi pour votre information a wilo akufi pour héritier te. A wilo no ya madame. Atende ko yamba danseuse ou sa belle-sœur na ye. Très bien. Et ta siko maramba grand frère na ye, belle-sœur na ye, na famille na bango. Et ta wata te. Mutu to simba wata no finga ye. Nana 38 ans. Na balanga lisorote. Mais pour na Mirma non, tu as des filles on a parlé en l'histoire. Si on continue na combo héritier. Ane loko to funda ngata ok ba bete lidobi si ma fundi. Très bien. Oui. Merci mais nga na star. Nga na star. Nga. Mi ma pas na star. Te mi ma star te. Mi ma lidobi. Mais on veut faita muluba. Oui ba comédie mon soir. Ba comédie mon soir ligne le boule. Ba mon étape pour quelque part batine le bateau. Te batine le bateau né. Babenga d'Acosta va diaboliser. Je connais d'Acosta beau-frère nanga. Au moins garçon. Est-ce que y a deux autres temps on va na mi ma beau frère nanga. Non, fa ndenya lumba solo, bo so temo l'équipe bo APC solo. Nana ta wana te. Non fa ndenya mi si mukile okufa fa na mi mate. Toi niveau te. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
awa nzambe na nayebi te siko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi te na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Côte. Merveille à tout le monde, mesdames et messieurs, fidèles internautes, abonnés, fidèles, il y a Congo Liziba. Nous avons toujours une séance à Liboso Nabino parce que vous avez un depuis à l'année, Tito achevé en travers Bino, sur travers Bokos Nabino, Kota Labiso, vraiment, et c'est la Biso, réel plaisir. Lélo, vraiment, c'est une chance. Il y a aussi la dernière émission, il y a l'année 2022, vraiment, aussi en beauté. Émission, Lélo, on a 6 ans, na Yago, là, vraiment, Liliane Yago, là, vraiment, Wandimi, Nayamba, Lélo, fait tellement d'occupation, il est tapé à sa mon skito, à sa mon banane pour na ba fête mais andimi na yamba lelo pour tourner émission vraiment to sur la makambo de internet to puis makambo za côté naé avant na pesi maloba je d'abord un grand merci na mon équipe technique to zaki na bango toujours au début année yango to chef de bango na né wana moni Benjamin Ponda derrière la caméra pourquoi pas Jonathan Dario cameraman star père de deux enfants na sima caméra merci na leketu pa na mobile ya Pembelo mon grand cœur a toujours wana pona batu toujours mutema ouvert merci na nyonso merci na bino nyonso wana moni Denis Dani Senda na moni Neymar 10 Tanya na moni sur batu bele na biso wana moni Matuidi na kati États-Unis wana bambote bele na marché suivre de bon retour au pays ni na saki bien tozana ye Liliane Yagola bonjour. Merveille. D'accord, merci beaucoup, pareillement. Merci beaucoup. Abino Peli famille à Leketu Panda. Merci beaucoup, meilleurs vœux. En tout cas, je dis un grand merci à Leketu. Très bien. Oyo atika rolule mbangate s'il y a quelque chose avec ça dit considération mon boy. Et Zara, je dis meilleurs vœux naé. Et puis, même si l'équipe va te belé. Notre commune mais l'équipe vraiment m'a belé. J'ai dit un grand merci à Kapika Pinga, la source officielle, la patronne de l'X. Merci beaucoup pour l'opportunité. Moro à Pessinga et Pessamel n'a pas te belé et que ça quelque part membre mais va permettre le PKT ça la chaîne. Donc ça veut dire meilleur veille. Meilleur à Papa Alain Makambo, meilleur à Kapika Pinga, la source officielle, la patronne de l'X, Nzamba Monabino, Bitulo Roi Mapamboli pour la 2023. Vraiment. Je salue toute ma famille Tipam Bandiate de Paris, Canada, quadruple P Kabeka Bengele en direct de Paris, autrement appelé le représentant légal de Kassamoto. Et à Bayago, vraiment en direct de Paris, autrement appelé Motema Aurélie Binchila, Chimlay Maurice au moment. La personne Mbote Bissigeza, Moutoua Libélé vraiment. La personne Mbote Belé, 6e Junior Mwanza, Motema Sylvie Chiptou, Obalinganga, vraiment. Ma meilleure vœu Nabino. Je salue déjà celui qu'on appelle 1m70 GK, GK de mon cœur. GK de mon cœur. Merci beaucoup Naba Onyo surtout balinganga et surtout Naba Bakuko. Mam c'est celui-là na pesi mbote bisika bizoami mbota munene na Cardozo babi Cardozo de mon cœur. Mbote na yo Jérémie ne tombera jamais Aminata Mabidi. Oh ya ça que l'autre là-bas au moins tima moi motema passi. Na pesi mbote Merveille, puis merci na tout bazaki nanga début année tout ça na bango et tout soutenir vraiment merci Nzambe azala bien depuis 2023 linia ya gola to kota maman faire ngo parce qu'il faut donner ngisa mukie na moni émission basalelio na habité ceux qui oyebi journaliste yango tout le monde y a côté na chaîne ya Mirma. Qu'est-ce qui se passe entre you na Mirma? Mirma na le boele so so asumba pam pam. Nini? Mirma e boele. Je m'excuse avant na batona se tourner na biso ko sa libanda. Na ma petit service. On est là cassé
Masa l'échec, l'amour n'a pas d'âge. Parce que mima ya solo ya sali. Moi ça c'est pour couper mon bal. Ah oui. Ah oui, on va lui mal. Amata et de la division. Ah oui, amata et de na 2023 na suka boyo le 31 na kumba bikendi mobo ba chama kuto bakali mema ya yo na baba te nga ya kola na mama o lukinga na o lukinga te na o parce qu'on a tout pas na vérité on a pas na do contact on va le baiser pelé non c'est pas yo que ça na ba te ba na ya kola na mo kola na biende Zamba changa, mais pas le calme qui est grave. Et pour qu'il y ait du mot, le mot chose de quoi dire. C'est ma beaucoup d'aller sur le budget. C'est là pour moi aussi, l'amour n'a pas d'âge. On a discuté pas. Le budget est jeune, on a dit ça. Je sais pas. Vous voyez pas ni vous présentez déjà comment? Le gola sous le gola là, le gola boli, le baba, vous avez un moins trop. Et le gola ne pas les petits poils. Dans un rapport ça ici. Dans ce là-là, il va toi. C'est il va toi. Ça n'a pas de mal. Comme c'est le bras qui a mon je tombe. Qui n'a plus dans la robe, dans la rare, avec le mot frère. On sait le monsieur du pays. Donc, n'a pas de mal à bataille dans le nom. Parce que le roi bien matin la matin, en 2022, à ça m'a compris. Non, on peut tirer les mains. Mais qu'est-ce qui se trouve de nous? Et après, ça va bien. Il m'a dit, c'est comme ça. Il dit bien. Il s'en a bien, il s'en a bien. Mosa salité on va beaucoup d'organiser madame a souci collègue de makambu na ye azala mwasi a wilo ya banena bane bafana nda kumako ba preuve ça pour qu'il yebi oh moi c'est kilo mio kolo kilo avant mon bal ya pied là c'est quoi salita no masolo bima ah mon bal bien là mon bal doit aller dans mon bal bien ya pas ya pied là on va dire et dans ce mois de la fête moi chocolat ya zando ya tout voir oh donc voilà bima là on a peut-être des on a binata polo mo ouais que je salue ma grande sœur chérie minata mami polo moi ça mon bali na ye ma pila ni na yo te pedeshi allez bela bugale c'est pas le temps donc mima comment ça va na mima encore le temps mima après ça va message clé toi il faut moroter na pembe doit pembe ngala file ta doit file panda ça tout ngala moi ça ta doit faire ça mai toi il faut moroter doit sal l'échec capacité tout y a derrière de ça yomi so on nous cap continue la mutu ça guerre ngana ngana yo ne to ça guerre il y a un souci comment on ça guerre te oui la mo ba ye oui ka ye pas papa ya na ya nan comment ah oui la boya ye pas ça ah oui la boya
ebele na obimisa lelo aba basalite lokola bakisiwa bafimi basalite baza na bakalesa baolia na mbongo siméritier baolia bambongo mosala ele solo apambole bino omoni bino boyebisiwa te nga na yebisiwa captain nayebi ndumba moko asa bafilme bino balala ye na bastation na bakima kishasa apona bafilme moto apasi ke nga onga na mona captain siwa moto ajokura pa ebe captain onga na star asiwa onga omonga yakola star asila ya siwa siwa lidobi nga na sopia nga na pia lidobi te siwa pia lidobi nga na star asiwa osiwa uta jokura lukanga nanga tisi nanga balimisho eza oza mposala pesa mapesa bayamba siwa te na bisiwa yamba ya kokondela mpe na obingise mabina na landise ekite dona na ya na star. Mais comment les gens vont traiter la vie de c'était normal à Iba. C'était normal à Iba. Il faut que comment les musiciens lancé dans pas. Donc on va millions au ma chose. On va poser une mission il y a les trentaines et ça vous non tête. Il faut autoriser. Bani basara neta susuna ndo sari mabe alibisa ngado nana mapena mais yo tout mola susuna nana mapena nite na ba ba vérité pipisi wa les chèques à journaliste il y a salité fait en plus ici wa très sale c'était solo master va ça mais salité ba yebi mais salité mais salité kilo ni ala ta na ko na préfère na ta mata ko ni papa na mo di mo chemise na propre na classe na propre c'est une mission si surtout mon publication les après à c'est matérialiste et bien mon pour attendre si wa sale c'est normal à qui mais je parle pas mais bon journaliste tous les dans mon pas il y a pas de mon journaliste mon gars mais les bon mais dit que ça va tirer une dans les ça va tirer 30 des 30 mais pourquoi l'héritier bando qui braque comment on qui a besoin héritier tout le monde va protocole à braque na VIP ici nous les arana VIP les arrivés tout le monde va polo ya braque tout le monde vous ça la braque mais moi je félicite toi 6 000 personnes vous avez 8 000 vous avez 80 000 60 000 personnes bravo à lui à Tegel et puis cette organisation de tout le monde va Corbia va médecin va Zaki tout le monde va croire rouge ebele bazaki ba kiosque médical où ezaki mo eye na mona mo na sécurité ça va d'accord police anyama elengi tina wo ici wa abra Congo ba journaliste mo ya banzala o ba journaliste à la partie ça c'est le cas netinga mise toi mise nga pour tout ma yango c'est grâce à faire mais on a pas ici je salue plus la fille on doit na makambo siko mama ngana ke oye ba aussi comprendre mais ba journaliste ba ndoki ba journaliste qui lobby ya ba PD o ba la ba ko ba sisi wa o wa ta la ba ko c'est là mais il faut tout condamner parce que nous doit bah moi tabayaki que le but était tout pas d'accord les avants qui pèsent ça c'est la dissolution par la cima aïe ba nana ici wa soit mon aide que wa ta main fait la charge anga sala réduction mon de mo ya makasi ya trop fort le simba eza wala bila famu parce que la wanda il ça fait on va mettre on va pas voir ça on a lobby mais pas voir ça c'est la gamme parce qu'on voulait aller mort ici on aller mort journaliste poster dans le doigt va et tant que on va voler mort journaliste c'est non tout vous avez un comportement de monsieur mais par contre vous avez invité ces $100 parce que la problème de la
Mais d'abord, aux journalistes, aux musiciens, après sa confiance, c'est un peu de base. Mais pourquoi dans le web, on a fait merci pour la question. Aussi, la question, ils ont dit musicien tout avec l'organisation. Na koti na mambaki yato jisali le président Mondero na pesi mpote na Cardoso pesi mpote na Kesho na pesi mpote na bato théâtre tout o bakutanaki na Lemba mayonnaise na mono na pesi mpote tous les comédiens o bakutanaki na Lemba na pesi organisation ça c'est-à-dire organisation bato maboke ezali na Lemba question na yo kotisima en tout cas bolimbisanga mais bo comprendre de façon d'okende bato baoloba soba ya hermine ntango ozwa événement moko akotisa aolela mobali nde moko aolingaki yembela na nsima bato amwasi mokufeli mobali bima mwasi awa ya masakosali natalaki na moni makila awilelela awile azali na cortège awata awile amaska na ngaka maska na ngaka na loboni bag na ngai biloko na ngai ndako na tekango na korete ka awile moto amemanga na korete ayabelaka mituka 207 livre ale tobimisa biloko vedike maska na nata ocola awile moto amelanga na 207 toke na ndako na ngai tozwi biloko biso ye nango na korete te yango awile na baprofessionnel personnel ya kani na mono il y a des standards de vérité. Parce que vous avez une organisation à Wata. On a posé tout pour une organisation à Wata. Vous avez une belle-sœur, moi si il y a une danseuse. Retrouvailles, il y a tout pour faire un baoui. Ils ont na bosali komwa espace wana ya sous région va village elo mo église mo ezambe azai wana mais awilo alaki na matonge place organisation ya danseuse oyo ya bandeko ya bezalaki awilo alaki polo ya wana awilo alaki polo ya danseuse oyo ya Ginoya elo kwanga na Ginoya ba chérie Bamba de Madrid, alaki Bamba de Madrid nakenda ya bawata te nakenda ya bombo de Madrid parce que nakenda polo nanga yango na soutien bombo de Madrid eza ndenge moko na awilo akende koyamba héritier te akende koyamba danseuse oyo aza belle-sœur na ye en tout cas bonatanga vraiment massif je répète nga héritier eyaki mais nakenda oyamba wana te nakenda oyamba bombo de Madrid chérie banderole na ngai ezalaki ya géri bombo de Madrid polo na ngai ezalaki ya géri bombo de Madrid edike so nazwaki likambo moko famille na ngai ebike yango nakenda oyamba géri awilo akendaki koyamba belle-sœur na ye mwasi ya yaya na ye oyo aza journaliste danseuse ya wata oyo aza oyo aza te je ne sais pas mais lokola balaki bapolo retrouvaille na bango ezali na mato bazala pour retard bawilo balongo 13h40 na mato bakomi quelque part bakomi quelque part asongi abi aketikela mwasi na ye mbongo aza na nzembi akotika ye soki olandi interview mwasi oyoka mpe place mwasi abi asongaki atikelanga mbongo akata c'est-à-dire tozalaki tokutanaki awilo n'a pas parlé de l'utilité. Et puis, dans deux parts, il y a un cas de taxi. Dans le retour, à côté de la moto, ça reste la même. Et là, on dit ça qui est à la taxi. Bateau, parce qu'il y a un montant à 20 bien. Nous sommes en train de faire il y a un accident pour te dire. À où ne fera pas. À où ne fera pas plaisir. Pourquoi il faut le passer? Mais tu es dans le fond. À quoi il y a une fête? Et le bar là, il y a une maman famille, on va dans la famille, ça n'a rien à voir avec elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Je suis héritier à 100%.
Ah oui, ils ont laissé comédien mosusu. Linga bango te na regretaka jour de omoni jour de que ça senga bato maboke pa le respect na président est besoin mais combat celle de 2022 to na suba ma meilleur plein anga somo mutatika bato te ande défaut na linga le kechu et non ça va demander et na ko faire de bon na linga le kechu banda pour ça bato maboke na bili nga ko pona kota pe yana bakona na bina de sote na gere na matidi na bele na bakomona c'est dire firma sika wata kimia ata misia wata monta ko za na idali de pepa pétition à partir d'aujourd'hui. Chose similité dans 1 minute, dans 1 seconde. Parce que mon bali na yo, akedo yamba wata. Akedo yamba pension. Et ça coïncidence accident salé. Baduna, badu organisa kedo. Yo moi c'est na posa otanga comme no to manquer mama to. Olo ba mama to ke soki za li mwana na yo fa bosa mwana mama to. Pour moi, je vais pas la table. Je vais merde de maman. Pour répondre à ma fourmité, pour nous avons moulé. On attend à ma route. Avant une question, on a compté. Ça va tout la moi ça sonne. Et que tu vois les gars n'a pas. Merci parce que vous êtes aidé en là jusqu'à là avec merci c'est pas le déplacement ya oui donc ce quartier parce que sinon ya pour et non il y a pas la c'est ça on va te ça mon qui bobimba akeno ya bawaka takeno ya madanse oh yo pas à tous les abonnés de l'Ekechupa monde mobimba ah oui lo boni misanga na bako banese le propos te dit ça marche que moi ah oui lo akene ko yamba wat e akene ko yamba pension na yi na groupe oyo ba chaki ba to théâtre ba za la ko na organisation wana ah oui lo zalite na groupe wana c'est dire ça na makambu na yi o me bo che bitende et puis chama na mutuna yo chama mutuna yo de ça la propagande de la famille. Carnaval. Héritier à Zanamaka. En report carnaval héritier. Là, journaliste, c'est tous amis. Héritier, ceux qui nous viennent du Cambouis, oui, le rôle. Voilà. Non, bien. Il y a ma oui, la famille. Et la famille montée sur les signes, nous n'avons pas. Je te dis, quoi qu'il arrive, donc il y a quelqu'un qui vient de gauche à droite, ce n'est pas la pluie, on va péter des gâteaux ou des gâteaux. Maman, on est beaucoup d'appoint. Maman, oui, le lobby. Moi, c'est oui, le pas lobby. Pas tout dire, on lobby ni le message qui est solitaire. Là, un message en fait, c'est l'idée à Kéli. Et puis éclaircir, il n'a pas qui ça qui a oui le roquet de thé. C'est clair, il ne donne pas des imbéciles. Grâce à l'émission, on a pas été dans la gelée, dans l'andélé, à ce qu'on a répondu. Vous comprenez? Mirma a fait du colloquial dans ma camouflage, on a fait un lancement, on a cadeau. On a un moment, on a beaucoup fait la oui le pourquoi. Ah oui, là, moi, si la. Tu vas travailler, tu as dit que il y a pété, il y a et puis par contre, on peut t'avoir ça. Il y a un peu de temps ah oui, la bombagne. Mais moi, la bombagne, il y a un camp. Ah oui, la bombagne. Non, tu as compris.
vision te biso bato bolanda tocomprendre biso te comité biso eza clair et net tosangisa makambo nyonso bamba moko totika mama 2022 lelo biso ata inermita na za Yagola. Mais avant de prendre le chapitre de Moussou, tu as dit mais qu'est-ce qui s'est passé conseil c'est ici parce que bandoki lokola bamirma basignalaki déjà kotia biloko moko boye concerne ebandiki awula mpona wana et toute l'équipe oyo wana tiaki esimba ebadesevoir bazali bato ya message clair na napesaka wana apa oza mwana wenge mais cette fois-ci bunda yo moko sa makambo yo moko 60 000 personnes wana déjà c'est bravo et félicité puis na sambula message non il dit que conseil aujourd'hui engagé mutu te apesa mutu moko te oyo oza mbongo oko odépendre na bajournaliste oyo oza mbongo oko odépendre na bo bato makoke bravo basali mosala esone yango bumunaka atididoki nabi bakomeli koya na conseil ndeli po bato mosusu deye bakoma kobeta liabo bino ndeni kokemaka wata kokemaka wata ndeni eske bato teyaka babengaka biso eske bato teyaka basalaka na biso boye eske bato teyaka so conseil na biso bango bato liabo ansupa bazalaki ebele ansa aza moto maboke yo aza moto maboke akosepelisa biso mpe abia na zelo mais chose grave ansa aaa deux troisième personne ni mangé allez la bon on a mon bon on met la sécurité quoi il va mal là on va dans la c'est quand même pas maman on a kala là il va on se la fête de la l'état na bien maman il a d'abord inachevé ah oui le soir si ça fait akupita maata kupeni tamu na yeye abeta yeye mandobi na hotel kuna mandobi na yeye ani ngani kwa linganga na babirite no chercher des noms babirite pour que non sous ça bon ba keta na bien mire matala mite na 2022 non c'est pas ça mire ba ton film va ça va donc okata mamana onga tai na ba ya tonga te na paraka pete na mwa matai na mima undongo yeba babakaka ye yango eza en désordre misuli ya salite na mama bana misato mwa liboso na 20 ans ya mpe na 14 soa na 13 talata mima mama na rappelle en tout à te dipende yango na tout à te na 2022 tolakisa nzoto te fotokoli parceke mima mwasi mo masoko désordre mwasi mo atai mo banduta ata kupeti napesa devoir ata koza pamba sans soutien sans kalesonga na devoir ah j'ai équipé tellement ma propriété soit propre soit syndiqué on va oui le ça plus na here to respecter maintenant en oui le respect pas ni na master na mai je ne pas le choix ça ah oui vous passez le bon moment pas trop est-ce que ah oui le azola na on a ça le pas parler na la master mais oui il y a des comment bon anniversaire à Cheka Souma parmi les techniciens de India Simbami na Cheka Souma bon anniversaire Cheka Souma la belle Cheka Souma de mon cœur bon anniversaire à toi Kela la bonne habitude joyeux anniversaire prospérité moderne 2023 et ça la palais mais c'est pour comprendre yo on a coûté le lobby na yé
namona ete soit biza ça va faire on ne pas à star so développer moi au félé à parachu et bien là non il m'a moi sala cardozo na idée cardozo o tigele mbé ala na se moi les scola mille le na c'est des sables et mais moi sala cardozo ando la pa cardozo na idée ya na te ko na lobi yango lelo na lobi yango bima mwana musala cardozo na idée Cardozo tika mbetu na ye aocha yola na nikolo mbetu na bana ye yana na kaboboy Mia manga beta Aminata son père je salue Aminata son père nga beta bolongo anga linga mabedi siko mabidi atalika mosa salita zanga tay mosa solo no kene wa aboy na ye batu ne mission bina yebi na nga yete asilika le gana Mia manga mosa lisoko solo non lo bana ta caméra au moins est-ce que y a deux autres temps on va na miema bo fa na na fa ndenya lumba solo bo so temo leki bo APC solo na na ta wana te no fa ndenya mi ti mukile okufa fa na miema te toi niveau te tala na miema star fo yeba miema star za muto na leki miema na kistar banda na leki miema na kistar banda Kisasa makoloti Japon. Ah, ya gola. Na kopni. Ati très haut ça. Na kopni. Ay logote. Mi nga na star. Nga na star. Nga. Mi ma pas na star. Te mi ma star te. Mi ma lidobi. Ah. Mais on veut faita muluba. Oui ba comédie mon soir. Ba comédie mon soir lingi ba lingi lo boule. Ba mo na tapse pour quelque part ba tindelo bato. Te ba tindelo bato ndeni. Babenga d'Acosta va diaboliser. Je connais d'Acosta beau-frère nanga. Oh, bah j'ai d'Acosta à Porto Plainte. Ah bon? Il connais d'Acosta beau-frère nanga. Abomi la moto. Ah? Abomi moto. Ataliga moi no MC ba kena ese maman lo kuta ibene ede. Tolega. Kamsunde basimbi touche. Bana. Bamisusunde basimbi touche. Te ba ba simbe touche te. Au moins il m'a justice et c'est nga OK nous répondre à l'invitation et que bon eleki. Nde bazo itata mosi bisalu ya babaku ya biso. Ba kende ba eza non kali kama li solo. Ba solo na banda costa ya kiti. Ba solo ke sili ya bimi na ya na kasote. Ce que moi na masoko solo o mirma o. Cosa Porto Plainte. Non, Tokyo Sambati. Il y a une preuve que héritier mutalié oui. Il y a eu publié en une page que makila oui le gang pas wata wata mutalié tata ya Hermine alors à place mon wata mais tata ya miema tata Hermine oui na ngondeni tata ya miema est-ce que loka à place mon tata héritier wata kindoki héritier pour yeba ndoki faut ça ndoki oh ça y pour na miema ne wata mutalié na lobby mirma kendo funda nga na tindi yo bakangaka star bafunda apeka star kendo funda ngai okoyeba pe banzoko o bana sima na liboso na nga o comprendre na kufa na défi na kufa pona wata bandela wana osu bandela wana mima kendo funda nga pona wata na ndimi na kufa pona héritier na ndimi prison yo tena page na yo ke makila wilo mobali no akala eganga poye mtabomi na cho défi pona wata pe na cho défi ay kangisa o moni bato balala kayo mima ba lala ngape no bima na kashi te tika ngana to aka na sama kolo muto aka na nzeta ate oui na che défi nana nzete te o yaza ngona sama soko ne ngape na azani waza ngona sama soko ne ngape na batutu ba otala nga bolimbisa nga pona ba propos tennis ça langage comme moi très bien il faut to lo ba po comprendre mima ko yela nga mutu te yaka yo moko atina ba torchon no zo to na bango niveau te nana to répondre ba torchon te po ba yebinga te mima na cho défi yaka yo moko olata pantalon lata caleçon lata pantalon lata caleçon te yaka yo moko kotindela nga mutu te yaka yo moko mirma na yebiso que pour héritier le défi est lancé mesdames et messieurs pour héritier ngada yo to kende 1 million le défi est lancé mesdames et messieurs 1 million d'émissions non salé la yo très bien yo zui komba wato tchango na page na yo a salité obiki a wilo akufi pour votre information a wilo akufi pour héritier te a wilo no ya madame akende ko yamba danseuse ou sa belle sœur na ye très bien et ta siko maramba grand frère na ye belle sœur na ye na famille na bango et ta wata te mutu to simba wata no finga e te mima dembela
Adi Melawata. Aza muto théâtre au félé balala au félé lidobi fi lidobi. Basala nini? Muto lidobi Mirma muto lidobi tina ba 12 ans balala. Ah. Bosi wanga diembe la père tina héros. Mamoyo, na fin de l'année. 2023 Mirma, omoni Mirma. Mais gola kilelo mi balinga basi baza poipe. Ya salité nie na sima. Ya salité Mirma ya nie na sima. Fimo baka banzete batangawis bani. OK, naturel. Ya mi mais naturel. Ya mi mais naturel. Ba comment olinga biso. Comment olinga biso la taille S. Wana moi cimenterie moi propre, moi lisoko moi makasi, moi mobile so simbi boyoki ke Pas simba bo chiffon ba lingote. Mirma linga no mobile mukolo te. Oh, alinga no mobile mukolo te. Ya bimaka mobile ba miketi. L'amour n'a pas d'âge. Vous comprenez? L'amour n'a pas. Au moins, on a une vie dans la vie. Ndeka na sina bota bana na misato. Na lata ke loko na longola. Lelo so mobali moi yo ba 40 ans na lingete. Na lingete parce que on peut ça mutu passe. Na préféré na zota garçon moi na 30 ans. Donc on a 38 ans à 30 ans, on peut ça respect na valeur. Ah. Oui. Oh. Je suis interprétant au mot la pauvre Macron abala madame ou atangisa ye. Vous comprenez? Il y a un personne à vie. Très bien. J'ai 38 ans d'âge. Les leçons ont bien linga garçon à 30 ans. 28 ans. Non, colissa. 25 ans souga. Non, attaque 20 ans. Oh, bon, et ça a un respect na valeur. Très bien. Pour ça, nous à 40 ans, non, moi, mutuna mo boye. Amona ya go la linginga na respecter. Toza oui vous ça 10 ans. Yango mon a oui la umela dans salita Mirma. Ah. Ouais. Amour n'a pas d'âge. Mima mkola oui le musika. Mima koko. Mima koko. Mima koko fi moi makolo bien te makolo nzoko. Fi moi zanga chevi. Nga na chevi Mirma. Nana chevi. Mais ya muta muneneti. Mima nana chevi. Yo anu vimba. Tala fi moi mayenzoko. Fi moi libele lemba. Fi moi nduta. Na longa pantalon tout ça ndeni. Voilà mesdames et messieurs, fidèles internautes. Là tu maître monsieur vers la fin. Peser dans mouké parce que Sarah na lobby na. Tu vas te la partie pour te citer la biso parce que va bosser la radio déjà signe. Na ebi qui a message déjà lancé. Ya go la tout moula raité na ebité au bozo la Mirma mais ngai na za Mirma na cho défi. Là ta polo sans soutien sans caleçon. On légui une émission. Tu peux défi soit funda. Na che bato balala kaeba olala nga. Bato balala Mirma na police. Ba olala nga. Po biso to na nzete to na oya. On a trop qui est derrière toi. Nzambe. Ah. Te na kamo mabele ya sia. Nzambe tilika mabele na likolo nzambe asimbi likolo asimbi pe na se. Nzambe ne muto ali boso na ngana sima na nga. Na kana mutu te. Nga na kana mutu te. Na kana nzambe. Na camarade mutu te. Na mutu te. Na kana nzambe na saka défi na nga moko. Na eba o na loba. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Aussi o nyosa ko loba mabe héritier na roya ye. Très bien. Vous comprenez? Voilà, merci. Loba mabe héritier na roya ye. Voilà. Omo banda na botama. Na balanga ya lisoko te. Banda na botama. Na 38 ans. Na balanga ya lisoko te. Mais pour na Mirma, na tcha de fiwa na balanga ya lisoko. Soko continue na kombo héritier. Ane loko to funda ngata ok ba beti lidobi si mafundi. Très bien. Ouais. Merci mesdames et messieurs fidèles internautes. L'antimé extrêmement toqué na souka mais faut que des chapitres souka pour aussi c'est une émission. Pardon. Oiza. Pardon bolimbi sangai. Pardon bolimbi sanga vraiment. Na sengi bino boye. Na ina le mot de la fin avant de changer na journaliste mususu. Na lobby boye. Na ina le bara boye. Mirma. Cardozo lekyo banda awati Paris makolo. Siko mida chou de bon cœur. Andiato de Paris, avec yo banda Paris ti États-Unis makolo. Pota tiriki au Kendate. Cape Town au Kendate. Batono lukela makambo okokate. Po bango ba ofanda kimyanga na oya yo. Na le bébé pour na yo bon attendeur, Salim na peso défi pour lo. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes.
na yebisa bino tokoloba ba sujet belé mais namoni na wala wale dosi ça dit ma bé la castel mais namoni pe ba fingi bino ba youtubeur namoni on réagir te hein namoni on réagir te ma ya tumba fingi bango oh asangisi bino nyonso lobi ba youtubeur nyonso boza bazoba non bien omoni so na bina répondre Maria to comme niveau mort ngana yaya Maria leki le respect est réciproque ceux qui ont respecté leki ont respecté ceux qui ont respecté leki ont manqué mais il a manqué bino les gars m'a respecté manqué bino par rapport à salité solo oh ya Sarah Tola oh ouais parce que Sarah YouTube derrière to benga na il faut qu'on ait un TikTok pour avoir ma cam. Na ma maman ce qu'on pose on fera bien belasi maman ya tumba. Vous comprenez? Ata toke na police babanzo tuna poya bando finga yo ni nezaki. Ba mona déjà fi ali peka solo o asarato la muto banda Maria tumba. Akota na ba direct na emo boye, akota na makam na emo boye. Vous comprenez? Je n'ai pas le minimum ya minutes. Ya Maria tumba na répondre les atis. Allez kinanga. Et puis allez qui a master ya allez kinanga. Joël Maïna que je salue, TikTokeuse P. Nana Tawanate, Sarato là, n'est-ce pas bon côté la Maria Lelo. Pour Maria Legi Sarato là. Elle est la nini. Na nioso. Mais Sarato là, banda Sarah bandi YouTube liboso. Na lobby on a bandi YouTube depuis 2007. Sarah Boya Ken Pian. Lesbienne. A déverger Barbassi. A bala mibali ba bete ba lidobi na kata mai on a biso to sa musala vous comprenez non côté la Maria Tumba meilleur vœu à toi je suis de toi nga yo Maria Tumba yanga vous comprenez so qui yo za youtubers OK na TikTok OK finga muta TikTok en finga en fingo c'est basangisi bino so pona Sarah moi je m'en fous Maria yebi ngate déjà na sola na été to bengana te atini la ngaka balien lien ya gola assister na youth na live nanga ya gola assister na live nanga d'accord nana temps ya répondre Maria Tumbate mais seulement que je l'encourage vous comprenez manga moko et polisa ba manga tout so bochango na associé c'est-à-dire pour ba finga biso Sarato la mutoye na makampo wana sikonga na bi Maria Tumbale ki Sarato la pour Maria Tumba propre ana sur le parfum ana mobali ne moboye bo Sarah sur la parfum te Sarah li peka solo moi ça si nzela wana sima solo asumbana na sima ya conteneur a fini gizelo na préféré film bo na hôtel na préféré film moi fa dans hôtel asumbana kiv Sarah sumbana kivo mai fula raté faut boire ma cantine mais mobali ne soit vendre émission mobali ne Diego Milito ngungile chèque kabamisi to Congo mobali ne les chèques kabamisi to ya Congo Diego Milito mobali ne nani na mbele bele ba problème kendi mobali ne musule ba journaliste be ba la ah bah oui mais nabi bon moi fingi bino yo côté la moto te na côté la Maria Tumba na côté la ngai impoli amakaka impoli ndumba maka ndumba po bokutana na boulevard bosala ki ndumba sam au finga yo sola la nanda ku ndumba mais ça sala ki ndumba ta sara lesbienne ya des gars oh lesbienne ya des gars taka mobali akumbe na mutuka meye awamisana ba peigner électrique je parle Sarah Otalanga Sarah to la sibana na papa na ba bota mo aliboso non le ba Otalanga Sarah c'est nini asibana papa na ba bota mo aliboso OK on est fort hein fort nani on est fort oui vérité te Sarah tangu le kechu panda Sarah le kechu yo Sarah nonte tangu le kechu ke ba poto yo Sarah te tangu le kechu ke ne ba poto ba tirki ba ni yo Sarah te okamona surtout guerre na koti mbamo wa na poso tu na question te Sarato la le Quechua leki yo aleki mibali na yo aleki tata na yo aleki na mama na yo o boma da stress ya kibombanda ba vio le Quechua sara yo sala ngote ba bolamu o le Quechua sara yo sala ngote o amobola o lugando sa la transparence pesa majabu respect o pesa ondako
pesa niki respect oyo epesa yo oyo epesa o makambo po biso babaku tobengana yo Sarah ke sombaka belo na première rue na $20 oteka na $50 Sarah makambo te ngam na sala o makambo ngai ya gola nde na sala o makambo yo no saya nini makambo oh ndeni ngam na pesa makambo ti Sarah eloko te ya gola Sarah journaliste mukinza ifaka tema na bala po azela ngai Yesu na ya oh yagola oza wapi bafingi nga yagola yaka yagola nga na yagola dego na yagola star na yagola makambu na sima bateau de Moïse oh bateau de Moïse a Sarah ezanga akoka guerre ya kirinzika te nga muna kota guerre ya kirinzika na s'enchaîner na bango ya dega Sarah elorote le kechu makambo village panda concert tongo ça va faire bien batanti na bien batonto ba oya le kechu muto na village panda te muto na poto te mo na bien le kechu na bengo 3 fois le kechu panda mobile ya pemba le ki Diego Milito na propriété mobile ya pemba le ki Diego Milito na catch mobile ya pemba le ki Saratola na sola parfum mobile ya pembe garçon de fossette les ketchup panda lèvres roses les ketchup panda peta poti ya kishasa o basi ba oluka alala bango lala Saratola tenga na bo po Saratola oluka likambo lidobi Saratola na bien na clôturer fin de l'année Saratola likambo lidobi les ketchup pese tenté bon niveau T bois tenté peme hinzaka na koma te Diego Milito ata lipapa ya plastique à 5000 à Gambela les ketchup panda camarade ba jogo les ketchup panda camarade ba boss likona mama papa fikipo moi ça va Oscar Marie tous les millionnaires en culotte na mena ndabwe tikato mela biso messieurs fidèles internautes et ça ambiance auto quotidien en 2023 parce que depuis il y a lobby ça pour la Moussa biso déjà kitoko les ketchup maman to sa émission yagola to ina na suka to silisa na éviter yoza bateau de Moïse yoza muto pesi ba te belé au côté libe ba te belé mais des fois ba melo minimi balé non non si so ba les ketchup te bokatinga les ketchup panda boga mon ba pemba tinga ba internet na défaut les ketchup pamba papa yoyo ce sont des choses toujours des choses Saratola avant finga les ketchup oh basima ba kisi ta somme da pas mamiga avant basima ba kisi ye mono muto kisi Saratola auta na famille kisi yana el boso lalai mwana mo ba bwaka na panier liboso lupango le ketchup na tata na mama siko na komi muto le ketchup au fingi le ketchup na juste na 1 seconde bon mutu tout aza na posa ofinga le ketchup na tini bino finga nga yagola na za pona le ketchup na komo sa na comédien ata musicien panda na chaîne le ketchup Congo Liziba na komo sa na Congo Liziba nga yo journaliste sika 2023 osimbi le ketchup na ye oza muto théâtre oza musicien muto maboke na yayo très bien siko Sarah avant finga le ketchup sombe mobile no parfum sombe mobile no stick akauka na salipeka sombe mobile no kaiso po mokila ne ninganaka kata mobile makunza sa mapeka Sarah wa salite koko simba le ketchup te wenga na voter nanga kisa le ketchup siko eza propre siko yo muto simba kisi ola na tata na opose a chance kisi no siko elipeka solo ya fi ya salite makolo poussière tabi tambe nanga Sarah moi likonanga propre nana ba nini ote o comprendre lata li papa boeti fia katoni ya malata bakola makasi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Merci parce que vous avez belé on a miso, vous avez émission de Sissi année de clôturer l'année 2022. Et choqué, je sais pas. De ce qui est invité à Yagola. Yagola bambote na yo ba meilleur vin na yo pour ce. Ba meilleur vin na nga na bagola chou, bagola cœur, bagola bolingo. Bon, des bandits à Yagola mais là déjà. Na bandé depuis tongo, na clôturer
na Lekechu Panda toza wana na Kigoma Mushi babi boya limbondo asir sur eza wana mbisa mai minzo lelo 2023 maman luka kanga ya gola na ozala wana na Lekechu Panda boya wana na village Panda na Kigoma Mushi 95 Kigoma 35 direction Mushi mututo alinga kangisa ya gola aya wana akuta ya gola zana leo to ganga bonane ya tika to mela biso na pa Lekechu na pesi mbote na nga na famille Chipamba Mobimba vraiment merci na tata Nzambe sur 365 jours lelo na komi yango naza envie na sauter pena na sauter tout Luanda na pesi bino mbote na pesi mami Sama mbote ba joyeuse année bola mo ebele nzamba mona bino boleka rebelle moyena bora mabanga ezate mais na pesi bon anniversaire je répète encore à Jeka Kinkela Magloire Kinkela aujourd'hui babi le to koyo raté to na village Panda place to fête anniversaire ango une surprise qui est organisée à lui hein babi le technicien Wasimbi India Télévision na pesi bino mbote belé na batu tout pardon message clé le Golachou à bientôt bolanda ngai inauguration sur ma chaîne de moi-même au bosenga ke kokisamaki na pesi bino bambote belé na bi ke bozanginga mais na lancer défi oyo bututo finga Lekechu Panda a romona nga na minute au pena na Lekechu Panda d'accord allons-y. Voilà, vous abonnez massivement à la chaîne Naepe Agola et Naepe. Merci mesdames et messieurs fidèles internautes, ba merveille, na binonion sur abonné, vous avez tellement belé na autant ba comboté parce que to là vous êtes belé. Sur la time ça la bien ba merveille na binonion sur abonné à Congo Lisiba. Merci ne bon dimanga na katikati année et puis to achevé année depuis 2023 ba monsieur hier et ouais belé. Vous avez émission sur votre culture en 2022. Mesdames et messieurs, botika la malamu et puis ba joyeuse fête na bino. Ciao. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.